Kilelo, kita part, pichu kitenge. Tu as pesa appartement na kacha poto. Solution monani. Ozana posa ya salle concert, salle ya mariage, pichu kitenge appartement. Osala location ya restaurant, obenga kita part, pichu kitenge appartement. Ozana posa ya événement, au défilé de mode, oh ba mama ba roya réunion, oh soki nini. Pichu kitenge appartement kita part. Ozana besoin ya louer terrain. Oh na bana otumbaka tabana ngai na nenga poto zone industrielle kita part pichu kitenge appartement. Olingi ofungola ba bureau kita part pichu kitenge appartement. Numéro ya téléphone 0033 75 14 32 126. Benga na kita part pichu kitenge appartement. Olingi ko sala achat ya lupangu na poto. Ozana Kisasa, ozana Ngola, pichu kitenge. Ba kitenge ba ebele me wana kita part. Check. Maman, pour ça moi tamboli partout. Que le 11 novembre, les allées sorties officielles, maman au Grand Caire. Maman, elle est sortie où on a vraiment. Dès date le 11. Ils ont confirmé le 11 ou bien tout est changé. Oui. Et ça férié, c'est un vendredi. Okay. Donc, date on a, ils ont vraiment confirmé. Ngaï Wabino, maman, la fondatrice Anton Poliba. Donc, nous avons confirmé que le 11 novembre, soirée Nabiso et Kozala, Kaka le 11. Le 11 novembre. En tout cas, tu es belé. C'est un événement à ne pas manquer. Bah vrai Joe, bah vrai chéri, bah vrai tonton, bah bébé, biso tout. Le 11 novembre. Edino, yoza fin, utaliki ozate, oza suka, libulu zanga suka, mokako soa, kende, donc yo leki. Edino image, elona osenga yo. Oui, bonjour, to bonsoir, selon l'ère Bogota la émission Oyo. Émission Oyo, Ezali, Wabino, le narrateur Achamovoto, le crack, la figure emblématique de Paris. Et après 2 semaines de repos, le long a bandi émission. Mais na sengi na bande konyoso avant to bande émission, 1 minute de silence pour na yaya na biso pire vie na ngai kia mwanga na mateta wazula nzimbu autrement dit Verkis. Ba trois mousquetaires bazalaki kobenga ye kia mwanga na kombo msu bazali kobenga ye kia mwanga na veve ya Lomeka. Donc, comme on a dit, c'est-à-dire Taboulé, Nalouambo, VV à l'Omeka. À Tikibiso, il y a 3 jours, on a présenté ma condoléance Tangaï et pas à Libota Naye Mobimba. À peine à Paris, tu utilises sous copère, Ndeko Willy Blanchard. À Bobal, il y a maman bébé, ma kakala, à Tikibiso, il y a 1 semaine. Et ceux qui ont été, tu couvres si jeunes. Petit Nangaï, il y a sa père, Jean-Claude, parce que Déclos, a été au Koufa, ici, Mousseviko, a été au Koufa il y a 1 semaine. Donc vraiment, on a 5 minutes, 1 minute pour na, Bagoui Misatowana. Bon. Le collabo mesano toza ko bande émission na biso na ba mituna pe biano pona lelo nazana ba question ya ba mama bato ba bingai balobi papa biso to linga ko mingi ndeka yo mokolo ba ke soki mibali bolinga ngate mais ba mama balinga ngai ya wande to linga ka yo mingi to moni mutu moko azo sala ba émission avant d'aller en Suisse, azo finga yo, ba monsieur kokata 5. Pour nous répondre yété. Ce qui pose na ba nyongo na ye, ndenga zo loba.
ke ye muta sala yo ye muta pisa ba kombo yo soza nango mais ye bisa biso ba mama ba toto lingaka yo comme ça to pe so mbongo ozongi sela ba mbongo o yo je pana ye to ndenge ya sala yo po to moni silence au vandi c'est qu'il y a quelque chose ozo boya pose la question ce qui muta lobi na yo o répondre mbalamo mais ya mbalo to moni au lieu qu'on répondre était plus de 5 émissions, c'est-à-dire plus de 5 mois mbazo finga yo nous répondre était et ça nini yebiso to za ba mama to linga kayo ya na biso ya bogar mobile na biso ya bogar neni ni mutu wana ko finga kayo tout le temps au répondre kati. Merci mingi ba mama pour na souci au bozui ya mutu wana zo finga ngatongo midi poko. Merci mingi. D'après nga émission na linga ko sala ngoku tout po tala esali 5 mois na répondre kati. Na répondre lo bobo na répondre ka mwana matete nani kombo kimingai mais ye na lobaki na ko répondre te po na ye ko comprendre que ça système ya batu soka linga yebana il faut attoucher muto ya yebana quand muto na ko répondre ye au fuli mbala moko ya mwana boya ko répondre ye na moni mama moka komela kingai ke ye asala ki banquette amoni mwambala ngwaza mwana mayumbe mwana mayumbu ta mwana mayumbu sadi mutabota mana kikwiti kwa mama ezabongo mwambala finga wana otopesi kombo mwana mayumbu aza mudinga na ngate aza ni camarade na ngai ngana zalaki kutu camarade ya grand frère na ye so na zo ki ota camarade na kamana nga wana na mona ka ya vandi na ye wana jeune garçon moko ya suki belé boye yoko nguza changlai na zaki camarade na ngai te ngana vanda na Canriche bango azaki kovanda na matete ngafa na Canriche pas na biso pépinière numéro 12 et pas na biso na ya poto yipa ya poto tout ça 40 ans ba mama na ngai to mona na te 40 ans to mona na ngai na yite mais motema mabe kaka lokola ngana yebana il fallait yepa yebana bato biso ba ndenge wana boza un problème te ba mama so na zaki na nyongo na ye luka bolinga ko bofutela ngana ngana ndima bopia mbona futi na zongisela mbona pona za calme soki na zaki na kombo ye mutapia nga kombo na ngana zo kombo na zongisa pona sina yebana mais na makambo nyoso wana na zo devoir ye rien bande ko bota la carte na lati na lati nouvelle collection ya Stella McCartney bana Londres bato wi glifo nga lati eza le kwa maillot jaune Stella McCartney soki botie tembe botu na Vincent Bolenge aopesa bino prix nango soki botie tembe botu na Brice Mpangi aopesa bino prix nango soki botie tembe botu na Godard kwanza le full mikiliste akoyebisa bino prix ya Stella McCartney ye moto afinga nga kutu griffe ayebi yango te biso za toujours en avance comment yo moto sala moto ya ko kolataka bien koleka yo ko tina lati kuna loba te pesa yo ji ama moto collection suka yango yo ti ya ma moto veste yo ji ama moto basket Balenciaga sadika nina lati boye na kena ba 7000 euros nandimi te ke ye akoki komisombela bilamba ya cher boye amilatisa boye ye moto asalanga me boyebisa ye ke moto oyo osalaka aleka yo mosika na kombo bama asiliki nayebi bosiliki azofinga ngai azofinga bana na nga aofinga
la défunte maman bana nga muta kende na ye atika biso nazo finga ye ngala boti bana 15 ye na ndimite ka boti bana wana bana nga babotami na poto bakoli na poto boyebi ba Houston mo photo ba mo Kosis ba Jordan le rappeur boyebi Galilée Masaya mo jeune fille ayibana koleka oya kendeke na Sorbonne Université yaza bana wana te mama naza problème na été ezaka muto motema mabe jalousie oyo petit na nga wana za na Allemagne alobaka ki bato ya keto papa nayebi ke michel bakolakisa yo yango kotala yango camarade nanga Koffi Olomide camarade na ote camarade nanga Koffi Olomide alobi ndenge babotamaka nango chance utaka na Nzambe papa luka chance na mipa Nzambe luka Nzambe na yo atombola yo ngate na otombola yo jamais nga na kotombola te ata na répondre yo ata na tanga ikomona yo o matano ngenge kutu te po umeli 40 na poto osikali koyebana te okoyebana sundenge nini osokoti ba 60 tozozelaka liwa koyebana liwa oyebana lero oyebana lisu te donc vraiment maman na répondre bino ba maman Joana naza problème na été na bosana kutelongi na yendenga za so to kutali na ba ya yebinga pa mona nga nga na yebi te pona mona kayete iparavana na ba canton moko ba ko mboko ba canton ezalaka ya vanda ba côté kuna na yebi kutu place avanda ate soka ye mo matanga wa kombo ya shana munoko est-ce que makambo yo betaka conscience na yo lobela yo oloba mamba solo est-ce que oloba makamba solo penda omoni lisusu kaka mana Koffi Olomide alobi lokuta eyaka na sincère vérité eyaka na makolo mpe ekomi vérité yango ezomonana na plateau yo lekana na télévision soko oko dégager beauté na kola tonga na lati boy. Il n'y a pas de trucage chez moi. Vraiment na kosenga na yo na bato batiaka yo poa o ba partager ba émission yo finyanga bo continuer botika na binote ngai naza Nzambe nasambela Nzambe avona bima nasambela Nzambe omwe batonga na lingaka oyo basungaka ngai omwe lokwa Vincent Bolenge sona osombela mba ezangi aobakisa moi na London le grand sapeur mutu lokola Godard kwanza sona ibisi yaya na moni eloko moka na ngina somba yaya ezangi combien 600 atindi tozwi Brice Mpangi ndenge moko nazwi camarade na moko ipaye Diego Kao aza hôtel na Kinshasa ndo ndinda so na lobi na ye yaya na zangi ya kutinda nakangamaki na Covid na Luanda tala makambo esalamaki kuna oyo mutu afutelanga tike ya first class oyo biso tobengaka hymne national Alex Fumusi omwe batonga ya saba confiance yo kopesa nonga te loko te ndingo za wana banda na botama ata bouton ya pambo kabila ngate mais oyo salanga yo Nzambe yo ka sonya ba maloba mususu est-ce que ba conscience na bino reprocha bino te tango zolo ba makambo wana obike mukili zo tala yo tango zo finga mafinga wana muto azana bana na ye nga bana 15 babutami wana kati ya Paris dans Paris papa ozoluka problème na bana nga tango zo finga defend mama na bango bazotuna na papa c'est qui je suis là mais mukolo yoko ya Paris soko kutena bana nga bambinga wana
babeti yo to babomi yo ekozwa faute na yango bien faute na yo moko baninga na ngai ya mboka wana ya Suisse bopekisa mutu na bino aluka succès na ye na ndenge na ye nga na bima na ndenge na nga na misa bambongo na nga na lesa ba musicien na lesa batande na ye na latsa batande na yo latsa mutu te lesa mutu te oya koma na succès ne tinga ndeni faut misa mbongo ti succès za mbongo kolata eza mbongo yo zo rêver kaka na finga e pona yebana loko mona ikaki lubobo atantaki impossible abandi ko finga yo po binga pena banda ko finga mais ya yoko ekoleka te po bato basepeli te tala bato so akomi kobenga yo o aza na elongi ya batete africaine bamosusu balobi oza na elongi ya bakanza ozomona nakasi bafingaki komelaki yo babengo bakanza bamosusu babengo omona mayumbu tika na yo Acha Movoto asa salama ya vanda na kati ya Paris dans Paris yo utaka no ba côté moko boye na ba canton moko boye ninga za vrai parisien omwe na tangeli bato basunganga na Suisse wana bika ntsumbu so na bise leki ya moto bakiselanga pona somba biyaya talakaka yoza yana biso okolela kate tana vandi awa me momi nga portable ba yibi kuna bi abengi biga yaya oza ba yibi nga portable biga ntsumba sombi telefone apesi madame omoni batonga na kolo baki batunanga yoza mutunanga te na yona batuna wana oba comment ko partager les oba ce ko sali makambo finga bango bazo partager baba tunangate maman boka timela ngabi il y a des ces gens là qui sont là juste pour salir les gens pour la kobebi sa réputation na bango eza yo na batuna wana omoni nga chatala bien tala santé tala teinture tala kolata Maman botanga ko mwana mobali kaka ngai moko mais et pas na cimetière na malita sepelaka ke na bota mwana na koli na âge metala ngai hérédité et le côté donc papa tika na zamba tunanga na mboko yo vandaka bika ntsumbu soki na bengi Rive Kono le king de Kimakuta papa nazangi manager ponga za manager na ye oli combien chèque yi soki na bengi petit na ngai Rijana Chiwara petit nazangi 200 balles eye soki na bengi Masia France eye mais yo banda yo vanda na Suisse so mona nga na bengi yo ngai na benga yo nani na benga opianga nini oza ni yo na opeso na benga opra nini kendo to na mayumbu kone pa yo botama tikanga na vanda donc pour le lelo bando kona tina na ite na répondre pe ite mais na ebisiye atikanga nye mukolo mama azwaka zemi muto mama kotani na chambre mama ka mutayebi mukolo mama botanga tanga pisanga kombo seka yebi mobali ya chaka yezemi wana ezaki yote papa s'il te plaît nga na vana na kanrish yozo vana matete comment muta kanrish pa banda ko ya minene ezali na bato batia ko poa wana ba mitema abepo na ndako balala epa na biso batia ko poa ya pamba bayebi conscience bakosa conscience te balala na pépinière 12 basokola na pépinière 12 na randa bakoma ba service amike mike na yo moko ndenge zawana ata tokangama kite me na randa yo service oyebi kati na oke mutu wana randanga service mais pona ni kofinga nga tongo midi poko na sala yo nini kofinga na bana
to respecter bana ko to respecter na mowe mama bana nga kende azana ye na sa mabele aza on pe avanda na ye kuna ozo finga ye asali yo nini ah donc na moni tikanganye omoni batonga za ngo confiance na tangi bango na petit na Johnny na Finlande so na bengi petit na pona bana batanga école française bokilanga mo 300 to na futa école bana na mona kango yo na batu na yo bokelela bozanga ata bozana bwa mabo makasi bana mayumbu bokabana bino pete yangani nga biyonga za mungala premier monga na prononcer na mokili tata bama eza lingala bino bo prononcer kana ndenge ya munu kutuba na balangi na bino wana ngana yibi yango te ngana bino vrai mungala ndenga omata vena ngasha mungala bino bobo ya kakiboboza bana bayumbu mayumbu bobo tamana kikwiti yango ne ya mayumbu donc na suki wana pona lelo bana mai bolimbisanga na répondre nga mutu te mais na lingi mutu owana epa ya zali asala vina ye na tangi kombo na ete po kombo na ye yesu akasa na tai kombo na ofula mana otanga ngote bato pe oye bateke na lobeli bon na ye na deuxième likambo bana Suisse bato babengi ngai babi ya yolo bakabie yo za narrateur baba yebiti na narrateur te narrateur idin koloba muto aloba makambo eleka ya lelo na eko ya lobi yango nazolobela bana mususu bana kati ya Suisse ya biso to umeli na poto caractère obino boye nango ya polémique wana eza bien te bando na bino babenga ba petit na mi balé ba sala ba émission boza lokwa ba jimo bino bokeyaka émission te boyaka kaka ko sala polémique naza contre bino te tokutana penga na bino te mena yaka Suisse mais balakisi ngai ba maloba o bino bolobi ata bino moko ba petit na ngai bobanga pe mikolo jiba lobi respectons les gars qui ont vécu rive kono aza mutu munene na kati ya Suisse Pacha aza mutu munene na kati ya Suisse oya oti ko fêter anniversaire nani kombo koya baba ba vie na bino ya Suisse bato basa Suisse baza ebele wana bino ba petit aboye bolobi ke bino boza ba chroniqueur bino nde bato bokobimisa bayana bino wana bino bosala kiloko moko te yebisanga émission bino mibale bosala etombola bato wana namona yango te rive kono po ayebana ayemba nde na papa wemba depuis ayembaka na papa wemba aye na Pacha na banini bino bosalela ya taba émission te ke toza na vie na biso rive kono aza bona boye mais tango rive kono abandi kobenga ba chroniqueur ya Paris po balobela ye bomoni yango mabe alors que bino bozalaki wana mais bosala ba émission na bino kudu po ekoma ata na Paris wa eyebanaka te nanu mukomoko te boza misato nga na moyeba misato na petite sœur Monzumba bolimbisaka nanu ata émission na bino moko te ekatisa France na Suisse ekangama mais émission na bino ata moko te ekatisa ya awa total yango mais bato wana nga na tangi rive kono Pacha marai star munene avandaka na Suisse tozwi soliste ya langa SARS avandaka na Suisse vie na ngai koko mbonda avandaka na Suisse boza ba star ebele oyo bino mibale ki bozo babengaki biso te babenga bino na ndenge nini parce que bino baémission na bino bato batalaka yango te il faut bosala nde effort
Rive Abika va so sali l'émission. Comment on peut kende? Azazu peut qu'on a besoin ba ta juste pour les loyo qui m'akuta. Le king de Kimakuta, yebani monde entier. Ozomona. Est-ce qu'il y a yebani pour la binomi bali? Petit wana musu nani petit nabiso oya nani comment nani comme kiminga musicien wana. Merci à France. Est-ce qu'il y a yebani pour la binomi? Bon sali la ya ta émission. Rien. Irijana Chiwara, Biga Nchumbu. Vous savez, à ta émission, quand ici que tout talango, t'as l'émission à Biga Nchumbu. Biga Nchumbu, ça va émission à Luanda, toujours talango. Mais il y a bino bato, il y a Suisse, toujours talango. Et bimarata ko bimate. Pongana mon ende bofingi, nani artiste wanoti ko fêter anniversaire, ou ya bengse bato à Paris. Azazo bate. Pas mon pas la bino et l'autre exact au biso à toto bimi ça bobimi ça était il y a betana ba arrivé kono comme des autres qui mangaï a betana ba arrivé azabi c'est yebani ba sala ba pala qui na ba arrivé ba beta ba orchestre en star et yebana qui les orchestres yebana qui limbisanga comme kimingai azamutu ya Papi Gen. Est-ce que ce qu'a bien ici Papi Gen azali chroniqueur à Mouké, na bilomi balé, na Papi Gen. Ou appelé qui bozo bo a bien ici mutumoka uta nani Rissi. Papi Gen a uta Rissi. Te poni ko sambu samuninga nengwana. Est-ce que bowana bozo de Suisse et progresser? Na mona ke Michel Bosso, botia polémique entre biso n'arrive tie luka ke toka bwana binomi bali kaka botika makama ba petit na biso toujours raisonner bino bolukande bosa ba émission bien bato batia bino ka baye ba bino bobega ba star baye bofuti ba mbongo basali bino ba émission bino bolingi ofele ta ba osa émission ofele bato otala ngote ba pe na lupe mbate na pire esprit na fingi bino te bolimbisanga na liga bino mingi mais botika de ko finga bato oh bato utaki Paris bato apa pamba nani Soleo asila na ekala bona boy bozo finga bato mabe wale komi polémique so ba boy ko bengisa bino bo komi na kanda so bato bengisa bino te c'est que bon niveau te bosa l'effort wana bato a Suisse bato a benga ki yaya lobela bana wana ni bale wana so bo finga ngane bo mesana ngala mesana nga bo finga mes réponses tanga ko za bombo ko kitsa bien ko bolinga su ko saba émission te botika makambo wana ya ko finga ba vie na bino bo lukande bo aider ba on va progresser ceux qui bango bazoya ko luka bato libanda c'est que ba mo niveau na bino za muke niveau na bino za ya se ndenge tonto wana be asaki anniversaire na ye abeti pe musique na ayeba koyemba te asali plaisir na nzoto na ye mukolo anniversaire na ye abengi ata futaki c'est le 1500 mais yo le toucha 8000 10000 souci na bino za nini ngaso bafutanga mbongo wana bino bozoloba 8000 10 000 francs suisses. Mais n'a danger. N'a danger. Nous sommes à Paris, SMIC est à 1500. Mais il n'y a pas besoin de 8 000, 10 000. Félicitations. Mais vous avez dit que vous avez battu. Vous avez dit que bien. Mes frères et sœurs, abonnez-vous massivement. Et pas à chaque vote. Pour naza besoin bo soutenir nga za mutu pamba na linga ka bato ba soutenir nga na finga bato te na pesa conseil na pesi baliki na ngwana minga conseil na tala de émission na mango ezaka ya kufinga bato ça dit boya esprit ya bo umeli na dans Suisse na kanisi mais ndeni bino bo umeli boza esprit ya ba petit akini balika la ba émission pour la ko diminuer ka bato
mwana poto akosala eloko bozosala te soki babengisi yo te ngai mpe mutu wana abengisi nga te naoyine pourquoi so makulusu wana zina gode makulusu kombo yelinga ndeko na nga félicitations anniversaire eleki bien oyembaki bien c'est bon batika yo tranquille botika polémique oh boye oh kutu muta nani aleki baona koyemba non okuna yemba deuxième voix na muta yemba ténor okokisa onde nini papa we bazali koyemba ténor keser azali koyemba deuxième oko comparer bango nulle part papa yemba yembaki ténor Kofi Olomide ayemba deuxième voix toko sala comparaison te na makambo wana parce que bayemba ka voix mon côté Pacha Miliki ayemba alikolo Rive Kono ayemba kanasi bobo ça bongo comparaison pourquoi que il y a l'équipe ni Pacha Miliki l'équipe autour on est ba polémique bon batondingi wana yebisa ngai Rive Kono akosepela ke abengla sabino bo sa émission na ndeni Biga Ntsumbu akosepela ndeni aya kobengisa bino bato a polémique non lelo polémique ezashu na goûter s'il vous plaît bo changer style na bino akosa émission botika kofinga bato nga yaka Suisse boso mwana ofinga bato jamais bobenga nga narrateur pour na pesa ba conseil na lobako ileka Rive Kono na yebi le king de Kimakuta ayemba na papa wemba na Pacha bayemba ba unyoso botu na biso tozala ki da ba studio bino bozalaka te mais oh te tango ya salaka voyage à poto mais bazaka ensemble bayaki ensemble bazaki pe na succès na bango vraiment pour na lelo na pie bino conseil yango wana baliki nanga botika caractère wana ya soki babengisi bino te bokomi kosilika bokomi kofinga bokomi komema polémique eza pona séparer bato polémique eza so na goûter Rive Kono azaya na bino zina dema kulusu azaya na bino Pacha Miliki azaya na bino bango nyonso bavanda na Suisse bango nyonso sa musique na bino de bosa l'effort bokoma ba journaliste netiawa omoni to net biso tozali awa na nani Papi Gen vrai journaliste Edino Image Panza Sango botala nombre de vues na ye vrai journaliste Teddy Mola vrai journaliste batalaka bato wana misato kaka na tangi monde entier so te kozwaleki na biso ya mwasi komona nani Mbizi Grace Mbizi batalaka ye ebele soki ozwi mamo ya sala ya politique comment il s'appelle azakana yao le véritable diamant noir Gisèle Wumba ozomonaki bakende sango sans compter nga kutu na ngai journaliste te naza nanga pe chroniqueur te mais naza narrateur mais batala nga quand même na bato ebele bon pona osukisa naza na mo information moko euti mpe ka kuna Suisse pour lelo émission ezali kaka kota Suisse notre grand chanteur oyo asaba nzembo ebele na Suisse Rive Kono autrement dit le king de Kimakuta bientôt azo voyager na Luanda et pas wapi baozela ye baokende nzela moko ye Biga Ntsumbu Awilo Longomba baokuta viesa mangwana kuna baosanga mingi mpe ka musicien mosusu Pepe Manwaku Pepe Feli na ye mpe baokende mpona inauguration ya Biga Ntsumbu Center ekozala koyinda kuna donc bamusicien mpe baza ebele kuna Rive Kono azala mpe na bamusicien na ye donc orchestre na ye ezokende démarrer aobeta des concerts epai
leki na Bigansumbu na Bigansumbu Center et après akobeta na tout Luanda akobeta moi 6 concerts na tout Luanda na groupe na ye le royaume de Kimakuta dont moi aussi je fais partie du royaume de Kimakuta tokozala biso tout na décembre kuna donc bana Luanda boya ebele beaucoup de concert et puis azape na contrat na ye ya munene neti ba jibe pia na baza contrat na Primis ye kuna azana kuka na Luanda donc na kuka c'est-à-dire après wana rive kono aoza ba mission na ye ba kene ko beta na Kinshasa ba kene beta na Brazzaville après ba ye poto donc voilà biso kutu ba tozana biso ba to système tozo pesa information pour un artiste na biso munene rive kono entre le king de Kimakuta à Kozala le 24 décembre na Luanda biso tout Kozala kuna pour na signer orthographe voilà donc pour na lelo je crois que suki wana ezaika kama kamba bato Suisse to meka ko changer moi ba caractère na biso bozo vivre trop na comportement moko trop bizarre trop bidon botika ba parisien baza problème tonga na gina Paris ba oyamba Paris ba oyi la shuba tuté biso toza ba kama to bandala bango bazalaki wana ba Constant Kobos Constant Mukume bazaki ba masa biso tozo ya wana donc tozaki na master belé bana je suis c'est badina binoté je suis banda kala donc vraiment bomeka ko changer bizali na bino caractère na bino pour na lelo je crois que ceux qui wana ba bayebi ki ba se comporte mal na Suisse pose ba sangwa mabezo utaka na Suisse bomeka ko changer nanu bolinga pe batu ceux qui ba bengisi yote ndeka wera loba so ba bengi yo nanu te kotombola musapité zela le ba obenga yo tango zinago de makulusu à ça l'anniversaire a préféré bien que ça c'est le Oscar a préféré bien que ça Christian a quoi ça et tout botika ko finga o basilate c'est le artiste miseti lelo à ça la balbam na Christian a quoi ça à ça ba restaurant na yeto mbale to misato ali akabien biso pe tokende kuna ko tia maboko donc vraiment totika esprit wana ya kofinga et c'est pelisi batute soki ba bengi yote zela mukolo ba ko benga yo OK merci na soki pona lelo to soki wana 40 minutes koki soki bato ba moni ki na tani ba komona bangote bazela mbala sima alors nazo banda juste na petit na ngai oya sala ka ba Evra Makasi Johnny de Felande ce qui va le dire sa père moko kakazaka la Felande Johnny ezayo moi je confirme Vincent Bolengue c'est sa père qui est toujours prêt à découdre Vincent Bolengue made in London Bambote Belé et pas Yozali Brice Mpangi ba bilambo tindaki na tchaka ngona na nini na page 35 heures de la SAP et l'ambelo ko pambe pa Brice Mpangi sozo mata ba escalier na époque na chambre na ye ozo mata ozo nyata bilamba Brice Mpangi au-delà de la yambongo teme ya bilamba au-delà merci Godard Kwanza le full mikiliste merci pona eloko yo tindaki yaya et na sepeli nango trop na bosanité buta sombela kanga ba billet d'avion Luanda Paris première classe hymne national Alex Fumusi hymne national Alex Fumusi yokut zalaka na biso na makambo arrive kono kozanga te merci beaucoup il paye Diego Kao hôtel Ndwendi Ndwen na Kinshasa le patron de l'hôtel Ndwendi Ndwen na Kinshasa Bambo Tebele maître Mandiango moninga Jean-Paul Ngambe na kati ya Château Rouge
Bambote Belé. Mao Mosengo, les grands coiffeurs. Ma camarade Naye, c'est Lola Nanguna, Nakata Château Rouge, les deux grands coiffeurs Bangoana. Bayebani, Bakende Sango. Nabo Sanité, les grands prêtres Jansi Mayasi, Forza Italia. Merci pour la geste. Big Antumbu, de retour à Ouch-Afrique. Aye pour la joie. Rive Kono, Biso, Batebele, Tokenaï. Rive, soyez les bienvenus, Makatiambo Kano Suisse. Les boss Rive Kono, les kings de Kimakuta, les patrons de l'orchestre Royaume de Kimakuta. Bambote Belé. Batuloko ba Mathieu Silisomba. Baleki na la famille ko ba Mathieu Silisomba. Sona leli kaka. Vieux. Là réate mes cartes bleues yango na kena l'excella yo. Comment dit batonga ko sa confiance. Ba Vatican le pape de Bretagne moi na ngamoko. Sans oublier les grands prêtres de Washington, grand pays. Imbécile na bilamba, imbécile na bilele. Comment dit batonga la sala confiance. Binoté. Washi, yebisa bango bangote. L'entrepreneur Rijana Chiwara, Bambote Belé, les chanteurs de charme. Massia France, Nakatia Switzerland, Levé Mazikou, mon ami personnel, Nakatia Switzerland, Bambote Nabinon Balé. Nabo sanité na côté papa maman. Bato basonganga bato atala ba émission na mingi bo like ba mama bo like na ke delikolo bino ba mama bato bobotanga na bandi na la première dame de la Louvière ya la din Tefo moi si ya papa Jean-Jacques Bambote Belé Blandine Bomolo Babou Elongi ya ba Angelo merci beaucoup Mirna Nzimbo mille na l'argent, mille na dollars, mille na motete pour patas, Bambote Ebele yona mwana nao. Titiche mode, petite sœur nanga moko Titiche mode, elamba nde elamba, nakati ya Kaitei, moko te ezayo, Bambote Ebele. Naomi Midon, le meilleur chroniqueuse. Nakati ya Luanda, Naomi Midon, la meilleure chroniqueuse Nakati ya Luanda, Mbote Belé. Miss Awa Yolande Awa, Mama Baranangai, Bambote Ebele. Naomi la Parisienne, un deuxième Naomi la Parisienne, Nakati ya Paris, Bambote Belé. Bof, Ferrati et Ikosa de Basankusu, Bambote Ebele. Richard Mbiavanga. Richard Mbiavanga na Belgique, Bambote Belé. Pamela Soleil na sima caméra toujours. Yem tazo dirigé. Première fois na mona jeune fille à salaka sima caméra. Pamela Soleil. So boana besoin na ye. Boye kaka wa bo retrouver. Gilles Va Tseka TV. Chaîne Kalate Zobima, Boubando Mounanga pas Gilles Vamantieka, Nabado le Kapekuna. Pona lelo, to sukiawa, et dit nos images, Panza Sango, Yacha mon photo, dit, Oba Kuboya, Baboya, Oba Osilika, Basilika, Oba Bomanzoto, Babo Manzoto, et dit nos images toujours, Kendeli Bosso. Merci bien.